kati na mwasi na libala na Yesu. Ekozala pona yo esingo mokolo ya sumu. Erambana ekozala pembe kangwa kozonga. Kambe tokibele mapone nambe. Kola koya, kola koya, aleluya. Kola koya, aleluya. Kola koya, aleluya. Akoya, elambe bondikani. Kola koya, kola koya, aleluya. Kola koya, aleluya. Kola koya, aleluya. Akoya, elambe bondikani. Ona yango tika moti vite vitungo mate. Akina pole obele mito na koyambaye. Toto sani na lusoni keye palo minayo. Nakatango eko kipone mambo. Kola koya, kola koya, aleluya. Kola koya, aleluya. Kola koya, aleluya. Akoya, elambe bondikani. Mokide oniki koya na Yesu ekeleni. Imana mashoko biti kame koya na lola. Namolini makashi moto na kangwe kondenga. Kangwe kokibele maponi yambo. Kola koya, kola koya, aleluya. Kola koya, aleluya. Kola koya, aleluya. Akoya, elambe kola koya, kola koya, aleluya. Kola koya, aleluya. Kola koya, aleluya. Akoya, elambe bondikani. Mananga esela bokondo yona momo. Noto ya kale koleka ekela moya shika. Nakomona Yesu mokondi bebasha tunyoto. Kangwe kokibele maponi yambo. Kola koya, kola koya, aleluya. Kola koya, aleluya. Kola koya, aleluya. Akoya, elambe bondikani. Kola koya, kola koya, aleluya. Kola koya, aleluya. Kola koya, aleluya. Akoya, elambe bondikani. Amen. Amen. Tozaka kali kotelema tokobondela mpona liloba. Bien-aimé Père Céleste, toye lisusu liboso na yo na kombo na nkolo na biso Yesu Kristo ye azalaki moyengebeli mpe oyo akokisaki liloba nyonso akomikitisaka kotosaka liloba na yo.
ya sopi makila na ye pona kosikola biso olo tozali koya na esika oyo po yosolola na biso mpe nkolo kwa koyoka biso na mabonde banda na biso sukisa na biso kombo na nkolo na biso Yesu Kristo tobondeli boye amen. Kofanda Zambe atumisama moni John azakati na biso Zamba pambula ye amen. Priscilla Serbene abandi toyebi bango nyonso lelo tozali na posete tosolola mpe sur la foi d'Abraham. Amen. Ezali kondima na Abraham ya andimaki ndenge nini patotangi na mukanda ya Romains chapitre 4 na bazolakisa biso bomoi nyonso oyo Abraham ndenge atambolaki totangi tobete soki ezalaki na makasi ya Abraham nde akokai komikumisa. C'est vrai. Ye ngai nasali quelque chose mais la Bible lobi ete ye asalaka te eloko moko te me nyonso ezalaki ngolu na Nzambe. Amen. Natinaka yo mitombola na mokili eza te, tout est grâce. C'est vrai. Abanzi so Nzambe asali biso ngolu dimanche prochain tokosala elambo kolia Sainte bungi na moko na biso akoka kozala deja na koyoka na Nzambe awa na se. Amen. Parce que les saints na wana se te ndenge okendolia wana likolo parce que awoyebi yango suko sukoli makolo awa te na se tosukolani makolo te les uns les autres puna osala mondeni parce que tozokende na elambo munene na présence ya nkolo pa tokovanda na ye tokovanda na ba Abraham ba Isaac ba Jacob tokomona bango ndenge bazali mais tout il faut ebandao kunete ye azali Nzambe oyo sikoli ngai ya sikoli yo. Ezali na ngolu na mutu te, ezali na makasi na mutu moko te. Soki totangi na mukanda ya Matthieu chapitre 26 tokozwa verset 31. Biblia lobi ete wana Yesu ayebisi bayekoli na ye na butu oyo kaka bino nyonso bokotika ngai pone ete likomi ekomi ete ngai na koboma oyo azali mokengeli na pate mpe bapate nyonso bakopalanganisa bakozwa mbangu. Amen. Bakozala éparpillé. C'était ça l'écriture tina na Yesu Kristo mosala oyo tokokanisa oyo asalelaki biso ye ntango ayaki azalaki espoir mpona mokili mobimba baotalela ye abi oyo moto azoloba makambo ezali sembo oyo azali peut-être yenda ye kolibere bana Israel kasi bana Israel balaki na bukonzi ya ntango wana na barome yenda azalaki espoir na ye yebisa bango talobi ete na butu oyo bino nyonso mingi boko abandonner ngai. Si tu vis dans Matthieu chapitre 26 et pas on a tout ça dans verset 56, la Bible dit mais tout cela est arrivé pour que se réalisent les paroles des prophètes contenues dans les Écritures. Pour te manso oye bonga ke komama pour te likominde e kokisama. Et rwana espoir abatu nyonso tout en bakangi Yesu Kristo, espoir abatu nyonso tout esalaki nini esilaki. Babi mutu azaki espoir, tukanisaki yenda ko ya kosikola biso. Metala bakangi ye. Babandi kokende na ye. Ah même ba discipline na ye, ba Bible lobi boye na suka. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Amen. Amen. Ba disciples nyonso moko na moko apakati mba. Mais comment bakoko kangai?
parce que to banguya nyoso to moni asali tout ça oyo to kanisa ke espoir na biso tala mena ba ebazwi moko na moko apanzani mais à ce moment là bango bazao kanisete Yesu Kristo azana puissance taza sous na eloko moko te babete il fallait likomi ekokisama. Amen. Likomi ezali na Zacharie, soko jwi na Zacharie chapitre 13. Dans Zacharie chapitre 13. Dans verset 7. Babete, voici ce que le Seigneur de l'univers affirme. Bot yoka oyo mokonzi to mokeli na lola alobi. Épée attaque le berger. Mopanga yo beta yango likolo na mokengeli mpate. Donc j'ai fait mon associé. On a saleta zala molonga ni nangai. Tuez les bergers. Bobo mobate limpate. Alors tous les moutons partiront de tous côtés. Wenete bampate nyoso il faut bakima. Et j'attaquerai les petits troupeaux. Pengai na kolanda. Moi bampate oyo ya mike. Amen. C'est-à-dire moni vie à Jésus-Christ. Vine mobezaki ba accomplissement ba prophétie ancien testament. Amen. Oh nyonso la kamaki il fallait kokisama na kati na Yesu Kristo. Aye abotami kokokama na likomi. Selon dit les écritures. Mose kamoko akozazemi pe akobota. Ekomamaki deja. Petango baye bakangi ye pona kufa na ye wana, espoir bato sili mais ezalaki nde likomi fallait bakanga ye. Amen. Baboma ye parce que le commissaire le bambaki na Zacharie Nzamba lobete bakozwa mobate limpate bakokanga ye bakoboma ye mais bato bayebaki li comité bakoko sosola te likambo nini ezoleka na tango wana même ba disciple na ye bazali ko comprendre kaka te bango bazali kotala na nzela ya nzoto. Tomoni mutaye atandi koteya boye na boye mais mutu wana azalaki n'importe qui te. Amen. Ayaki pona kokokisa makomi na Nzambe. Amen. Dans Jean chapitre 19, vous bandez dans verset 1er. Dans verset 1er, alors Pilate ordonna de mener Jésus et de le frapper à coups de fouet. Pilate, a senga biboye langa mutwana, bozwaye. Oyo azaki espoir ya batu nyonso to. O mukile ezalaki kotambola. Bobete fimbu natala soka aza vraiment na. Amen. Babandi ko beta yo, na ba disciple babi mais oyo. Mutango yo tozalaki kolanda. Et de les frapper à coups de fouet. Puis bandi ko beta yo donc vraiment coup à fouet. Les soldats tressèrent une couronne avec les branches épineuses et la posèrent sur la tête de Jésus. Wana ba soldats bazwi sikoyo couronne ba épine. C'est ba nzube basali sikoyo ekoti balatisi ye. Amen. Abite azali ko lobaza mukonzi. Tu vois Alexa bukonzi na comme bukonzi balati sakabango ba couronne. Biso siko to lati sayo ya biso bato. Tout ça pour l'humilier. Kokiti sayi mais il fallait que Bible obete likomi ekokisama. Amen. Ye alata motole oyo ezangitina ponete ngai na yo na tango na ya Nzambe tukwa kolata motole oyo ya babenye la couronne de gloire. Amen. Soko tangi na 2 Timothée chapitre 4 na verset 8. Bazo solola na tina oyo ya biso. O biso tokolata. 2 Timothée chapitre 4 na verset 8. La Bible dit et maintenant la prix de la victoire m'attend. Wana Paul alobete sasa hivi oyo prix to motole oyo bakopesa ezali kozela ngai c'est la couronne du salut. Wana nakolata motole ya lobiko. Que le Seigneur le juste juge me donnera au jour du jugement. Amen. Wanete biso to yambi Yesu Kristo. Tuzana ba motolo nzamba kolata biso. Ye kuna basekaki komba koiko sekayo mena tangu na Nzambe ya kolata motole na ye. Amen. Na banani il dit et pas seulement à moi quand ngai poloté mais à tous ceux qui attendent avec amour le moment où il apparaîtra. Bato nyonso bazali na elikia. Bazali kozela tangu Yesu Kristo akomonisa. Oui, mais la vie, c'est que vous avez le côté. Ou que vous avez le côté. Il faut en promesse, mon Nzamba pesio.
Ozotele la promesse wanande il faut ekokisama. Amen. Et nous aussi Bible bete ba oyo tozali kozela koya na Yesu Kristo. Atango wana akolatisa biso pe ba motole. Ye moko akolata d'abord la biso nde tokolatisa ba bete les saints vont les couronner. Tokolatisa ma véritable motole. Et kozala oyo te balatisa ki ya banzube. Parce que bato bazao comprendre tena kati na nzoto muto ya sali akokai kosala meme na bakangi ye akomi na ekimia. Tout baza koloba Bible bete lokola mwana mpate baza ko tirer. Et à ce moment-là, les critiques s'accomplissaient qui était en Ésaïe 53. Fallait ba memaye lokola mwana na pate. Akolobelo ko mokoti. Bakobeta ye. Mais bato bazaki kati na makomi. Omoni pourquoi koyeba makomi na nzambe. Ça suneti lelote. Bate etikali kaka ozali bala kende poto. Non, les gens doivent connaître les Écritures. Amen. Pour ce que yebi makomi, oyeba makamu nini ezali koleka na tango wana, likomi nini ezali kokokisama. Amen. Amen. Oui, bien que tango mutasala ki mbeba na jardin d'Eden, Nzambe alobaki ete mabelo ekobotela yo ba épine. Okozala siko na mutu pasi okolia na mutoki na yo. Sueur de ton frère. Mais ye tango aye kolata motole oyo lisusu eza kolakisa pe ete ba souffrance o nyonso fale biso tozo ya memi yango na motole. Amen. Amen. Ponete mabele oyo ekwa kobotela yo lisusu te ba épine. Non. Ebotela su ba rose biloko ezali ko so yo te. Tozongi na Matthieu et na Jean chapitre 19 et pas tozala ki wana. Alors Pilate ordonna de mener Jésus à bengi boye langa motoyo et de le frapper. Babandi ko betaye à coups de fouet. Les soldats dressèrent une couronne avec des branches épineuses et la posèrent sur la tête de Jésus. Ils revêtirent des manteaux rouges. Ils s'approchaient de lui et disaient, Salut, roi des Juifs, et lui donnaient des gifles. Amen. Beti oyo azali kolobaza mukonzi na bayuda. Za kopete ba gifle. Baki kolatisa ye bilamba ya bapor. Soko tangi na Apocalypse 17:4. Umi bapor to bapor po wana bilamba oyo bakonzi minene balataka. O ba notable balata. Mwenye neti bili konta na olata manzantomo wana onde biloko bango wana yango bazoloba. Ko biloko la ye alobaki kaza mukonzi to fabriquer parce que to moni te mutakolatisa bilamba ya bien. Baki kozwa bilamba oyo ya valeur. Balatisi pour habilité. Alobaki aza mukonzi. Tout ça pour l'humilier. Pour n'être likomi ekokisama. Espoir ya batu ezala maintenant fini. Dans verset 4. Pilate sortit une fois et dit à la foule, wana Pilate abimaki ayebisi batu nyonso. Eh bien, je vais vous l'amener ici dehors. Siko ngana ko memela bino ye. Wana tu bazosala ngo d'abord na ndenge basambisaka kuna na kati ya isambise. Ni joine mutaza soda ibindenge basala. Torture d'abord kuna. Mais ko ya bi esuki ona temena fona bimisela bino ye. Amen. Je vais vous l'amener ici dehors afin que vous compreniez que je ne trouve aucune raison de condamner cet homme. La moni loko moko ngai na ko condamner mutoyo ezati. Wana babete Jésus sortait, il portait la couronne d'épines et les manteaux rouges. Et les Pilates leur dit, voilà l'homme. Amen. Amen. Moni lelo ba polumi ke koma ibatu si balobio to lingi branam ke plus que Jésus. Non. Oyo muto pasi onyoso zalai ko sala eza pona yo pona ngai. Amen. Mutu muka zalai pembeni te. Tout ça pour réconcilier l'homme avec l'humanité. Eza par amour la zalai ko sala. C'est-à-dire il fallait bisonde tonyo kwa mana ba place na ye. Bisonde to iba condamné. Mutu zalai na pembeni te branam azalaki te. Paul azalaki te. Ye moka zalai ko mema mukumba na ye. Babimisi abite. Pour après avoir kobeta ye kosala ko humilier ye. Mais il faisait ça par amour na bolinga ponete ngai na yo. Toko kalelo ko benga mabana na za. Bato toza bana na bato, toko mabana na za. Comment est-ce que yo ko linga muta mukili plus que mutoyi? Parce que Balbete, il était seul. Na ba disciple na enyo surtout. Oh Paul kuta Pierre azakolo ba ngai soku ba meki na ko bimisa ta mupanga.
Ah, pakatimba. Voilà. Bon, bazaki pembena. Il est resté seul. Voilà. Babeta, bafinga, azono belokoti. Mais à ce moment-là, bazo c'était espoir à Moukile. C'est là qui, mais c'était la plus grande victoire qui s'accomplissait dans l'humanité. Donc, sauter moi Mouké, Topitozaka na Jean 19 fois, na pas toke nimba, mutolitangi maintenant na verset 17. Et donc, il est mené donc Jésus, bah, même Jésus-Christ. Celui-ci portait lui-même sa croix pour sortir de la ville et aller à un endroit appelé le lieu de crâne qu'on nomme Golgotha en hébreu. Alléluia. Azalaki yemoko. Ba peno onyo surtout. Seul na ikurusu na yazako benda. Bazako beta. Tina isiko ba komete obe lieu de crâne ba bengi nini Golgotha. Nyonso wana pona likomi eko kisama. Amen. Amen. Surtout aujourd'hui na Isaïe 53. Et comment maki déjà na Bible, il faut ya ba betaye, ba finga, ba salo ba koyi ko sala. Parce que bon moya Yesu Christ zala ika likomi. C'est-à-dire on yesu ba prophète ba lobaki yango ndi fallait que ça accomplit. C'est pourquoi mon il est bien pour croire seulement comme dit les Écritures. Amen. Isaïe 53. Qui a crié la bonne nouvelle? Nani ngwa ndi magisa ngomala moyo. O toyokaki. Nani ngwa monaki loboko na nkolo. La verset 4, pour Kenenoki. Oh, il supportait les maladies qui auraient dû nous atteindre. Amen. Dans le moment où on a dit qu'on ce que tangi Isaïe 53, ce solo là, natina ya kolo na biso Yesu Kristo. Pona kukufa nali wana. Babete wana azako mema maladi na biso nyo. C'est pourquoi ceux qui osali ko bela, yeba ke za mwa étape. Amen. Amen. Mais déjà na Golgotha nzamba afuta ki maladi wana. Amen. Tout ça nous demande droit sur la maladie. Et ça, moi, étape, mais Dieu doit te guérir. Il supportait les maladies qui auraient dû nous atteindre. Il subissait de la souffrance. C'est-à-dire qu'on dit, mais malade, ma souffrance, c'est qu'on soit bisso. Bisso, ne te mérita qui t'ont comme un dengwana. Mais nous pensions que c'était dit qu'il les punissait aussi. Bazao kanise te zande nzambe ndaza ko sala ndengwana. Azako humilié. Qui les frappait et l'humiliait. Pourtant, il n'a été blessé que, il n'a été que fait du blessé de nos crimes. Il n'était accablé. Amen. C'est-à-dire, bunga na biso nyonso tukokai kosala. Po moni te soki muta botami Bible beto to botami directement na toza masuba bato bazana masumu. Ouais. À partir seulement ya Adam. Ndenga Adam botama na nzoto ezalaki conforme te. Et biso nyonso tu Bible dit que tous son péché ont été privés de la gloire de Dieu. Et il fallait ya kufuta crime wana. S'il n'était pas un homme, mususu ayaki te. Pour la talaki na ila Patmos amonite non na mukili mobimba mutu azalaki te. Abandi kolela. Mais humanité suki bayo laksaye l'agneau. C'était qui Jésus-Christ qui subissait, était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. La Bible dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Amen. Et na mapipi na ye tobikisami. Amen. D'ailleurs, tout le temps, Abraham, il est assis parce qu'Andimaki, Zab, il a cru Dieu. Et Bayo Yonyo surtout, Bakondimela Yesu Christ. Tant que Yosomona Yesu Christ, Yosomona Moussalo a Saïla Gona Golgotha, qui parlait que Ngaïndena Koka Kozwa place. Ngaïnde fallait Babeta. Ngaïnde fallait na Nyokwama. Parce que, oh, Bazasala qui Yesu Christ, Yaondi Basala Kaba prisonnier. Amen. Et Bissonyo surtout, nakobota manayo ozaki déjà prisonnier soko okufe Bible bete ozao kene même batnos bazao kene na prison. Dans Romains chapitre 8 na verset 1er. Romains chapitre 8 na verset 1er. La Bible dit: maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Amen. Ça y puis, bateau nyos bazali kati na Yesu Christ. Condamnation ezalité. Plus de condamnation. C'est-à-dire ceux qui ont dit Jésus Christ, muta ko condamné ote, même diable ko condamné ote. Parce que tu es en Jésus-Christ. Car la loi de l'Esprit Saint qui donne la vie par Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Amen. Au côté maintenant na loi mususu.
baigné dans la loi de l'esprit en Jésus-Christ et libéré yo dans tout ce qui était condamnation ya mukili. Amen. Tous maintenant ba homme libre. La Bible l'obéit, là où il y a l'esprit du Seigneur, il y a la liberté. C'est dit tout ça sous esclave. Diable a gagé batunyon surtout na katikati ya esclavagisme. Mais Yesu ça y est, na buto sinaye a libéré bisonyos. Tout commis libre, plus de condamnation. Et Rwanda bazako sekaye, hier Rwanda victoire, zalai ko zala manifester. Mutu anyoko ezalaki écrasé selon Genèse 3:15. Kula zai ko prévoir ndenge ni nani atanyoka. Bazo seka bakanisa gete suka na ye, mina suka wana nzoka nde lipambole ezalaki. Ngai na yo tozala libéré. Tozala acquitté. Amen. Acte ezalaki ko condamné, Bible bi ezalaki déchiré. Amen. Plus de condamnation. Mutakoki ko tangela yo solution muti. To komi ba homme libre. Même malade yé l'accès malade le bête Yesu Christ a fait tinango. Amen. Et bien quoi ça petita et koleka. Parce que maintenant nous avons été guéris. Déjà guéris. Moi na nzamba kurakate ko so na beli diable nda simbinga. Non. Et quoi ko ya pone za zoto, mais nzamba lobaki déjà na mapipi na yi. To bigisami. Amen. Yimoko na Golgotha avakata mokili amona ki ba ma communion sur etalema ki pona yetango kokisami alobi alors tout est accompli. Amen. Ndi mena kata kimoto. Tango akufi wana c'était la plus grande victoire. Dans Romains chapitre 6, verset 8. To pesa ma komipone te bozala bâtir les écritures. Amen. Amen. Romains chapitre 6 verset 8. La Bible dit, si nous sommes morts avec le Christ, nous sommes convaincus que nous vivrons aussi avec lui. Amen. Ce qui te koufi katikati na Yesu Kristo, bondi mete tukubika na ipe ilo. C'est-à-dire, musalo onyeso Yesu to asalaki. Webete, tozalaki na ye. Oza lokola, yo obotami, yo ni ozawa no zali kotambula, mozo tambula deja, nabana na yo na kati. Sineki tango kobala bana wana bamonisa. Ti ozotambo na moi bazana yo ele. Amen. Amen. Et moment donné bakozala manifester. C'est ça la grâce. Abete biso yo tokufaki na ye elongo. Si nous sommes morts avec le Christ, nous sommes aussi convaincus que nous vivrons aussi avec lui. C'est du temps où il y a quoi, même na règne na ye, tant que koya ko régner na mukilio. Parce qu'il faut qu'il y ait quoi na mukilio. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut mettre la paix. Amen. Tant mukila ko sala ya ngote. Voilà. Ceux qui ont dimeli Yesu Christo, yebeke yo tant où il y a quoi na bokonzi na ye, pour régner na ye. C'est de croire qu'il n'y a pas un autre homme en dehors de Jésus-Christ. Autour ko talela. Non. Amen. Amen. Donc, pendant que Batouba, Panzani, Kimi, Moniete, maintenant c'est fini pour cet homme. C'était une grande réconciliation. Pourquoi nous combattons pour nakaka iloko ya pamba? Non, biso tozalaki batu pamba, mais na misu na Nzambe, ayebaki kila muneza na valeur munene. Toza très précieux na misu na Nzambe. Amen. Pourquoi bimisa mbongo na yotie? Oh, par exemple, la bimisi $100 pour na kene kosomba kaka nini ya lipapa ya. Non. So bimisi eloko mbongo na yo, $100 na yo, eze pour na kosomba eloko ya valeur. Amen. Et ici, lui donner son propre sang. Vie na ye, parce que bon Moïse akati na makila. Amen. Asopi makila na yo, pona nga. Parce que tozalaki na mutuya. Pe tozati lelo na mutuya makasi na miso na Nzambe. Amen. Ceux qui ont dit, puis peut-être que quand tu crois au ciel, il y a de la joie. Peut-être que à reconnaître qu'il y a un prix lui a été donné pour lui. Et puis on les a n'importe qui, n'importe quoi. C'était le sang. Makila oyo na boule. Makila ya Nzambe na bomoy. Parce que tant qu'on a na Golgotha baba, il va qui est muka toto atatola qui était. Quand le Fils de l'homme sera élevé, bino bokoso solete, gai nazali. C'est-à-dire, lui, c'est le je suis. Amen. Oyo, Moïse a tout nakié.
Yo bimeninga tant que likonzi na moto. Mais kuna na kende koyebisa batu nini? Yabite. Oui, c'est bangote, je suis ma envoyé. Amen. Et pour la libérer bango le bete kombo na ngai alliance za Yahweh. Le je suis est devenu Yahweh. Et le Yahweh c'est lui Yahshua. Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Il est venu dans la chair pour te libérer, pour me libérer. C'était la plus grande victoire qui s'accomplissait là à Golgotha. Amen. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, dans verset 18, la Bible dit, tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ, et qui nous a confié la tâche d'amener d'autres hommes à la réconciliation avec lui. Car par le Christ, Dieu agissait pour réconcilier tous les humains avec lui. Sans tenir compte de leurs fautes. Amen. Réconciliation entre l'homme et Dieu. Azo réconcilier l'humanité na ye. Zambé alingi biso mingi. C'est par amour nda sali yango. Et mutu azala ki te babete amemi croix na ye moko. Donc, alingi kopesa sa gloire na ena mututé. Oya o mututel, o mutu. Non! Il donnera sa gloire à personne. Amen. Et oya yebika, si kolama ki na makati na Yesu Christo, la gloire, l'honneur va revenir à Jésus-Christ seul. Amen. 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 Là, c'était la victoire, la plus grande réconciliation. Mais batubakimi, ezaki espoir ya monde. Et s'il non, il fallait Isaïe 53 et kokisama. Ba betaye, ba fingaye, ba cholaye, akanga kaka munoko. Mais à ce moment-là, ezalaki ete ba passion yo kokai koza. Ya zuya. Amen. Amen. Konyo kwa moyo kokai konyo kama ya nyoko mipona yo. Motole oyo ya ba épine. Oyo kokai ko salete l'homme qui a toujours des problèmes. Amen. Yozo amena yankemi. Amen. 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 Dans Colossiens chapitre 1er, dans verset 26, la Bible dit, même dans verset 20 d'abord, Colossiens 1:20, et par lui, il a voulu réconcilier l'univers entier avec lui. C'est par la mort de son fils, sur la croix, qu'il a établi la paix pour tous, soit sur la terre, soit dans les cieux. Amen. Il n'y a que son nom qui peut être exalté. C'était la plus grande victoire. Pourquoi nous avons ça? C'est pour que nous ayons un cœur. Lobi lokola ye. Oyebete ezana makasi na ngai. Mutu moko ayokela ki ngai mawa. Ngai nazalaki condamné. Ngai nazalaki mutaba problème, mutaba maladie, tout. Parce que musala na satan ezalaki wana. Humanité ezalaka na ba problème. Et mutu moko ayokela ki ngai mawa. Amen. Amen. Dieu veut que biso peto zala na mitema oyo lokola ye. Un véritable chrétien croyant dans un. Amen. Amen. Seigneur, pardonne-les quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Ofingaye, otongaye, avani na ega akimia. O mutaye bili komi, et pas iné na outi, et pas iné na komi, pas zali kokende. Amen. Aïe que tout a été déjà accompli. Amen. Osana effort moko kosalate. Le Seigneur a vaincu à Golgotha. La mort a été déjà engloutie. Et tout ça va victorieux. Amen. Et il veut nous donner maintenant un cœur nouveau. Amen. Amen. Abete na kopesa bango mitema ya sika. C'est-à-dire le cœur qui était en Jésus-Christ. Il faut plus à la kati na yo, il faut plus à la kati na nga, te cœur oyo ya koyokela batu mawa. Azalaki kotangela mutu masumu na ite.
Mais plutôt ya memaki mikumba. Kofinga, kotonga, dans Ézéchiel chapitre 36, dans verset 26. Ézéchiel 36, dans verset 26. La Bible dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur insensible comme une pierre et je remplacerai par un cœur réceptif. Je mettrai en vous mon esprit. Je vous rendrai ainsi capable d'obéir à mes lois et de pratiquer les règles que je vous ai prescrites. Amen. Amen. Je vous donnerai un cœur. C'est-à-dire, cœur ezalaki kati na Yesu Christ, c'était un cœur de pitié. Amen. Cœur moko ya mawa. Et Dieu veut que le même cœur apesa biso yango. Amen. Kotangela mutu lisumu te. Ato moni azaka kati ya libulu, bondelaka apona. Amen. 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 Bete nzambo ya asali ngai grâce. Akosala pe. Amen. Amen. Et il le fera. Amen. Monsieur ezaka na nzela mabonde. Mina c'est le cœur de miséricorde. O nzambe alingi ete ngai na yo tozala na yango. Kotangela su mutu mabe te. Regardez seulement à la croix. Na musalo Yesu asalaki na Golgotha. Il veut nous enseigner ici l'amour divin. Amen. Dans 1 Jean chapitre 1er, dans verset 7. 1 Jean chapitre 1er, dans verset 7. Bible dit, mais si nous vivons dans la lumière, comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres. Alors le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Amen. Si nous sommes où? Dans la lumière. Katina liloba. Tuyambi liloba. Lilobo pe tuyambi zana bitu moko kope ko changer mitema na biso. Tout koza en communion na Nzambe, okoki koza na problème na mutu lisusu te. Amen. Amen. Batu nde bakoluko ba problème. Mais yo koza na problème na mutu. Voilà. Tala Abraham aboti bana mibale. Na bota ine bana ebele, mais batangi katikati na prophétie mibale nde bamonisa. Zalaki Isaac et puis zalaki na Ismaël. Ismaël yaki na nzela na nzoto, yaki na ilakati. Moi c'est Abraham dabaki zwa moi c'est moi boyoyo bota na moi. Mais zalaki volontaire na Nzambe te. Mais Isaac c'était la promesse divine. Amen. Et Nzambe c'est un Isaac sera sa postérité. Amen. Même si qu'on a nzoto monisa. Pourquoi Ismaël azalaki kolo moi ba pays arabe wana nyonso tout baza très méchant. Très méchant. Bible dit qu'ils sont des ânes sauvages. Ismaël fit âne sauvage. Balingi le quitter. Oyazane elaka. Toujours kobundisa. Toujours. Jamais Israël abandonne. Kaka bango. Bazo se réclamer bisope to abana Abraham. Bisoko to nde ba aîné. Mais ba aîné vous n'avez pas la promesse. Amen. Vous n'avez pas ce cœur d'amour. Dans 1 Jean chapitre 3, dans verset 14, la Bible dit, mes enfants, n'aimons pas seulement en parole, avec de beaux discours, mais faisons preuve d'un véritable amour qui se manifeste par des actes. Amen. Amen. Par les actes. Kula tikaki mukilola na ye, tikaki bukonzi na ye, aye akomi mutu. Anyo kwa mipona biso. Bat baza ko kanisa tala mutoyo. Nzambe nda azalaki kobeta. Nzambe nda ko non, c'est pour nous. Habite nous aussi nous devons aimer par les actes. Amen. 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 Faire ce qui est juste. Pour commencer na nini o eza justice, Yesu Christ akeba baptiser ye,
Jean-Baptiste a dit, mais non, ngana kokate, ko délier ata chaussure na yo. Aïbagi te mutwana zali nzambe. Mais Yesu a dit que tika to sala o ezali, juste. Amen. Faut kozwa baptême na ona kati na kombo na kolo na biso Yesu Christ. Tu as fait ce qui est juste. Ko sala ngona misala. Ibebete oya kondima. Musalo asala ki na Golgotha. Pe azwi libatisi. Ya ko bikisa. Amen. Amen. Watu kusale lambo batolie lambo ifazaka oyo akoti na mai. Mpe azwi libatisi. Na kombo na kolo na biso Yesu Christ. Amen. Parce que lié elambo awate. Kuna lolo kolia ngundingi. Pesi foto banda kolia ngwa. Oyi bande ni basala. Yo okota kuna taba no yo sala boy. Oyebi na yote. Amen. Amen. Taba ko buka lipa. Oh bueno, yebi ndenge bazwaka lipa. Nano yebi yango te. Amen. Amen. Mes enfants, n'aimons pas seulement en parole, mais na misala na biso peto zo kofisa. Misala liboso il faut zambaza kosenga osima. Azana posa o te sala effort boye te albinyo so na ngambo na kopesa bino mitema oyo boko kokisa iloba nanga. Na makasi na bino boko kokate, je vous donnerai un autre cœur et ce cœur là, à force ya koka iloba nzambe, c'est un cœur d'amour. Oui, ko changer yo. La pire parole, ça va fableté. Vous monete Yesu Christ c'était lui-même l'accomplissement des Écritures. Si ba porte bazali katikati na makomi, bakoyi bate maintenant bakangi ezali komi boizoko kisabala. Amen. Bebe tetanga kotangi na Jérusalem. Aisi bango kende depuis que pesika songolo bokomona mpate. Voilà. Et punda moka mwa mukie. Boya na ye. Pone komamite. Amen. Amen. Li comme il fallait kokisama. Tango matili kolona punda bat bazali koganga. Ba misuba lobete botika koganga. Yabite soki ba kotika koganga mabanga e koganga. Eli comme il faut kokisama. Amen. Ngako matili kolona punda bino boko kumisa ye. Amen. Tout c'était l'écriture. Et lui-même a lobete je vous donnerai un cœur nouveau. Akopé sa biso motema ya sika. Ponete tokoka kokokisa eloba na ye. Yo zaga na présence na Nzambe, yo kaka eloba na Nzambe, asengi fort na ote, mais alobete accompli ce qui est juste. Banda kozwa libati na kombo na kono na biso Yesu Kristo. Yo kondima kaka ye ndasa elaki ona, oya sa elaki ona Golgotha. Amen. Amen. Parce que siko yo Nzambe, problème na yeza sa la ménage na mitema na biso. Ala nettoyer mitema na biso. Natango na kala bana Israël babimaki babimina nzela na nzoto. Mais makanisi na bango etikalaki musika. Oui. Celui tozui Psaume 97 et 95, na verset 6 à 10. La Bible dit, na verset 6, entrez, inclinons-nous. Courbons-nous. Mettons-nous à genoux devant le Seigneur notre Créateur. Car notre Dieu c'est lui. Nous sommes le peuple dont il est le berger. Amen. Les troupeaux que sa main conduit. Aujourd'hui, puissiez-vous entendre ce qu'il dit. Ne refusez pas de comprendre. Comme vos ancêtres à Meriba. Lors de l'incident de Massa dans le désert, ils m'ont défié, ils m'ont poussé à bout, même après avoir vu ce que j'avais fait. Pendant 40 ans, cette génération n'a suscité à moi que du dégoût. Au point que j'ai pensé, ces gens ont perdu la tête. Ils n'ont pas compris ce que j'entendais d'eux. Amen. Amen. 40 ans dans le désert. C'était une année de liberté. Bobi mabozana mboka bazoko nyoko labino. Amemi bango na désert. Aza kolesa bango mabaman, ma miracle ni bamonité. Bilamba na bango ebebaki kututi. Babete
même basapato na bango ebe bakiti mais bato yo baza ko sosolati. Il ne voulait pas comprendre. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Abete nini na salite na bana na Israël, babimi na Égypte. Oreba sepela kaka ba problème. Mane ya boya toujours ka nzamba oka man tolemi. Vous mettez zonga na biso na Israël kuna na Égypte, to inde ko liaka su ba fufu na biso. Abi 40 ans. Mais azo senga bisa lobeteka bino so boye na présence nanga bino bozala bato yo ya mabondeli. Amen. Amen. Boye bete to big babimisi biso na mawa sans kolo to kokate. Abete qu'est-ce que je pouvais faire? Yango na verset 11 alors dans ma colère j'ai fait ce serment, ils n'entreront pas au pays, je leur avais préparé les repos. Samba bato bakokota. Mais à la qui était base à l'aveugle pour na bisona yoto kwa kokota. Mais ce n'est que quand nous serons obéissants, voilà. Comme Jésus-Christ, azalaki obéissant jusqu'à la mort à la croix. Tia kufaki azalaki obéissant. Atosa ki likominyo surtout ekokisa. Na mukanda ya Esaïe 56 na verset 7. Esaïe 56, verset 7. La Bible dit, alors je les ferai venir sur la montagne qui m'est consacrée, je les remplirai de joie dans ma maison de prière. J'accueillerai avec faveur les divers sacrifices qu'ils m'offriront sur l'autel, car on appellera ma maison maison de prière pour tout le peuple. Awa kuna na Israël atali ete liboto elembisi ngai. Alors kuna luka isika o etokutana kanaba. Abete na kusala inda kwa nzamba. Eliyo moko bavanda koyewana pona esika wanezala esika ya mabonde. Parce que bango ndenge baza en désordre moko na moko mutu na yeza libanda. Babimi na Égypte na nzoto, mais makanisa bango ezali ailleurs. Ayeko sala ni abete na kosala ndako. Et cette maison doit être une maison de prière pour tout le peuple. Papa kuliko ya babondeli ngolo na nzambe ezaliwa. Wana bana Israël, tumwite Yesu Kristo ngwaye, susi na ezali a préparer mitema na biso, tuka ozana mitema moko ezali kati na kimia, mitemo ezali pe kati na mawa. Amen. Abete bimena makasi na bino boko kokate, moi-même je vous donnerai ce cœur là. Voilà. Kamona bopesa bi. Amen. Amen. D'aimer, d'amour. Babete, apesi biso un exemple na ndenge ya kala. Babimi na nzoto me mituli kolo. Bazo sosola. Tina kanda bio na kopia bango na okotse wana report. Mena mawa. Na sala ndaku na Nzambe o bakoyiko ya bakoyiko bondela bakobimawa na Nzambe koyiko mona na likolo na ba. Yesu Kristo ngwa yena. Temple yemo ka pesaki oh de basala na l'Ancien Testament. Mitango ayi atalinda kwango bwa lobeto olikamuni. Voilà. Amen. Amen. Matthieu 21 verset 12. Jésus entra dans le temple et chassa tous ceux qui vendaient ou qui achetaient à cet endroit. Il renversa les tables d'échangeurs d'argent et les sièges des vendeurs de pigeons. Puis il leur dit, dans les Écritures, Dieu déclare, on appellera ma maison maison de prière. Mais vous ajouta-t-il, vous en êtes fait une caverne de voleurs. Amen. Amen. Yemo kwa ina siko na nzoto. Abete batu oyo na yoka na kina bango bazoko kate na makanisi na bango baza musika, maloba na bango musika, ba act na ba yaka tana ndako Nzambe. Après basali mabe ba yaka. Na kuyokela bango mawa. Ayoko kuta na kati nzako Nzambe wana kati wana me terrible. Amona ndako Nzambe koma na ba voleur na kati.
Amen. Amen. Babengo ba changer de monnaie bazana kati. Mutu na mutu aye na kati ya ndako ya Nzambe asali royaume na ye abanda kuluka ndenge kozwa mbongo. Voilà. La Bible dit le Seigneur aménagea lui-même. Amen. Mona kanga koma mokonzi oyo Azakias. Ezekias aménageaki, lui ba idole, abuki, tout ça, Nzambe sepelaki na ye. Il a pris un fouet. Bato ba moni te mutu oyo akoti na banganga Nzambe bazawana. Mais mutu ko simbete na tango wana parce que likomi fallait kokisama. Amen. 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 Likomi fallait kokisama. Azwi fouet, yo nini muyibi pa bima o bandiko kima. Banganga Nzambe ba bandiko kima. Pour bien comment mettre ma maison doit être une maison de prière. Mais vous en êtes fait une caserne de voleurs. Tel qu'il était écrit dans Jérémie. Qu'est-ce qu'on vu dans Jérémie chapitre 7? Qu'est-ce qui était écrit là? Jérémie chapitre 7, dans verset 11. Ce temple qui m'est consacré, le prenez-vous pour une caverne de voleurs. Pourtant, bien de ce que je vois, déclare le Seigneur. Aza komona betetala buzwisi ko ndako ya ngai ona kanisa kete na kuzwa isika ya kopema ezala ndako na prière, mais tout le monde en fait une caverne de voleurs. Moko na moka linga tiré par naï. Ils ont fait leur royaume dans le royaume de Dieu. Dire tout le monde nango sikoyo comme neti moi li gablo mutu asali ayebi keso na ye wana na sali boye na boye mwambongo na ngai na sali boye to kolongo kola lobete bakoya bakoloba ete nous avons fait des miracles à ton nom. Babi na yebi binoté. Voilà. Parce que objectif na bango ezalaki te komema bato na lola. Amen. Mais va ça la commerce. Babi dans la chair à côté na temple na ya monique non. Il fallait que les critiquer quoi. Ce temple qui m'est consacré, les prenez-vous pour une caverne de voleurs. C'était déjà écrit. Mais ce qu'aujourd'hui, na Jérémie, et pas une autre, Jérémie pas tout ça, au moins n'était pas que sur le natina, il y a temple loana. Bible dit, Jérémie récit du Seigneur cette parole. Wana Jérémie a zui, ko wuta na nkolo liloba oyo. Place-toi à l'entrée du temple. Kota yotelema peme na temple et proclame-y le message que voici. Vous tous gens de Juda qui passez par cette entrée pour participer au culte, écoutez ce que dit le Seigneur. Amen. Première des choses, soki oye na ndako na Nzambe oyo ndako ya mabonde liboso yoka liloba. Amen. Amen. Liloba na feza la liloba na nkolo. Amen. Mais où se trouve la parole du Seigneur? Comment na mutazuka moi écriture moko boye abandi ko développer ba pensée neka. Patati patati. Non. Nous devons être plongés dans l'eau de la parole. Amen. Tant que tu es goyana ngomba, il faut toi ba nini musala nini Nzamba célèbre na Golgotha. Là, il a répandu son sang. Il faut trouver un message, une zambaza qu'on peut s'abisso. Pour le moment, il veut purification à imiter manabisso. Mais c'est la parole qui doit purifier. Parce que la Bible de l'obéit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Amen. Ceux qui moutazana kobuli samati, mutakomona Nzambe tu. Mais kobuli samandengeni, si tu n'as pas la parole. Parce qu'il est écrit que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Amen. D'abord, bayoka iloba na Nzambe. Tant bazoya na isiko ya komabonde. Prêchez d'abord la parole. Amen. Amen. Abete yo ozali lokona chio na place yo lokola sentinelle. Mais yebisa bango. Na ndaku na ngai. Boya d'abord liloba na Nzambe. Au verset 3, voici donc ce que déclare le Seigneur de l'univers. La Kitina verset 15, conduisez-vous et agissez plutôt comme il convient. Rendez une vraie justice entre deux hommes en procès. La verset 8, mais vous vous fiez à des slogans
trompeur et sans valeur. Moi, je slogan de Bachaka na babis na biso ya 207. Jésus-Christ me garde. Des slogans. Vous devrez écouter la parole. Amen. 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 Pas des slogans. La parole vient au prophète. Amen. Quand Dieu nous a envoyé les messages. Amen. Là, c'est dans les temples charnels. Tant qu'on a côté dans le temple charnel, il a commencé par mettre de l'ordre. Moni lingomba na ye, c'est juste caverne de voleurs. Dis que tout le monde a levé Zakaka et cop sur cop. Amen. Pesa boy pour la prophétie boy, pesa boy pour la maladie boy, mais Bible tout à Golgotha, c'était gratuit. Amen. Blessé pour vos péchés, brisé pour nos... Tout gratuit. Aux en effort, moi, Wokate, ayo kailoba na nzambe, sima abonde. Qu'ils écoutent la parole. Pas des slogans. Mais maintenant, nous rentrons en nous-mêmes, parce que pour ça, le Seigneur les allait te ngai na yo. Patali ke temple o na koyi ko sala bato d'abord na bimisi bango libota ngo ezala libota na bule bakokite na saleli bango ndako bakota ka basombalaka ekomi bakomi ba business na kati. Et le Seigneur dit maintenant je vais faire un nouveau temple. Amen. Hébreux chapitre 3 verset 6. Mais le Christ est fidèle en tant que fils placé à la tête de la maison de Dieu. Et nous sommes sa maison. Si nous gardons notre assurance et l'espérance dont nous sommes fiers. Et maintenant le Seigneur, azasuna tante o nagine sala okosa na église do ya munene otonginda kuna yo ata 8 étages. Zamba bi moi je ne réside plus là. Amen. Amen. Et ça bat musuba lukakata la o ndako église munene ya batu batondi bakolanda pona. Oui, non, abi plus question. Ne pesi bango nda ukuto yo temple munene ya Jérusalem na ukuta kaka ba voleur na kati. Dieu nous a pas dit aller créer bâtir des églises, tout ça. Non, il a dit prêcher la parole. Amen. Mais l'église, il donnera des moyens, tout ça. Il les fera. Amen. Mais d'abord, alors le temple, c'est votre cœur. Amen. C'est vous. Aïniko tabernacle maintenant katikati na. Et faire le ménage. Enlever tout ce qui n'est pas de Dieu. Amen. Abraham crie Dieu. Abraham andimela kinza. Donc, quand il yo, comment on a su moutouté? Oh, Branham, yenda c'est la gueule na Golgotha. Oh, Pape Songolo, oh, Mahomet, c'est Jésus-Christ seul. Amen. Il veut faire le ménage maintenant à nous. Abete yenda zali moutou, katikati na lingomba na. Et lingomba ngo mena, temple ango c'est vous. Yango abete, nazo préparer bino, pour n'être na pesa bino mitema oyo. Vous en avez mitema yama. Éphésiens 4, 22. La Bible dit, vous devez donc, en renonçant à votre conduite passée, vous débarrasser de votre vieille nature, qui ces désirs trompeurs mènent à la ruine. Il faut vous laisser complètement renouveler dans votre cœur et votre esprit. Revêtez-vous de la nouvelle nature, créée à la ressemblance de Dieu et qui se manifeste dans la vie juste et sainte qui inspire la vérité. C'est pourquoi rejeter les mensonges, que chacun dise la vérité à son prochain, car nous sommes tous membres d'un même corps. Amen. Amen. Biso nyoso siko moko na moko ndenge tozali ko se constituer to komi maintenant nzoto na Yesu Christ. C'est ça le corps de Christ.
Ils ont sauté moi temple, non, d'abord votre cœur. Mais il faut que ça la ménage. Sortez tout ce qui est de Babylone. Amen. Amen. Nakati makamwanzambe, ils n'ont rien lié. N'a pas changé, nakati, n'a pas volé, non. Donnez à Dieu ce qui est à son droit. Anda kuzalibati na komo na kono na Yesu Kristo. Tuko pesa moko na zomi na yo pesa, tuko pesa frère na pesa, mabite. Tsuka mabondeli. Ma maison doit être une maison de prière. Amen. Mais au kokota yango ndenge wana te, na Jean 3:3 la Bible dit vous devrez naître de nouveau. Amen. Mais il faut d'abord ba yoka liloba, ba bota mabatu na sika. Makambo na kala elongwa. Amen. Ndenge na yo ya kopenser na kala elongwa. Amen. 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 Ésaïe 66 au verset 1er. La Bible dit, voici ce que déclare le Seigneur. Le ciel est mon trône. Et la terre mon marchepied. Quel genre de maison pouvez-vous donc me bâtir? Et en quel genre de lieu voulez-vous que je me fixe? Tout ce que vous voyez, je l'ai fait de mes mains. Et tout cela existe. Vous dis-je, mais ce qui m'intéresse, c'est le pauvre. Le pauvre, le malheureux, celui qui écoute ma parole avec crainte et tremblement. Amen. Amen. La version celui qui a le cœur brisé. Amen. Mais oyo na sepeli na yango oyo azali na motema ebukani. Amen. Celui qui a un cœur brisé. D'abord, ya koyoka iloba na nzambe. Puis kozala na motema na mawa. Na mawa, c'est-à-dire nous devons rien que prier. Tout ce qui arrive, pour prier pour na bakonzi na biso, pour prier pour na mabota na biso. Amen. Amen. Même makamonyo so yaliko ya nzambe nde yemo ka kosala kimi. Talaka nde Covid ezalaki. Kaka yemo ko arrêter avant. Voilà. Même pour la guerre à Poutine, mais il y a le bête, nyonso za yanga. Voilà. Tout a été créé par lui. Voilà. C'est lui qui tient l'univers entre ses mains. Amen. Oh Poutine, oh Boenaboy, son zamba bijouana, c'est fini, c'est fini. Oui, oui. Parce qu'on gonfle pas. C'est pourquoi biso to kotale la te, ah Poutine yo, batutu ba to kanga ta kanga. Te, sanzambe cha kimia. Amen. Pour y'a pas guette, je vous ai laissé ma paix. Voilà. Vandenge mukilezali kopesa. Yemo kaka ko arrêter makamla nyonso. Parce qu'il est Dieu, il n'est pas un homme. Mais il veut un ménage. Abete nazana posa muto mutema ebukani. Quelqu'un qui doit avoir le cœur de Christ. Tant que yozo sala intérêt ko na yo, ozo sala ko na intérêt mon côté. Amen. Amen. Abete celui qui va dans un procès, ou azana raison, le bete yo zana raison. Ou azana tort, le bete yo zana tort. Amen. Amen. Et c'est ça la foi qu'avait Abraham. Aïe na mutemo ebukami. Ce qui tozongi na mwana Romain pas tanga ki na Romain chapitre 4 wande lité na biso. Dans Romain chapitre 4 à partir du verset 1er. To solo na tina ya kondimana Abraham. Bon moyo ya menaki. Dieu to bandi na verset 1er. Que dirons-nous donc d'Abraham, notre ancêtre, quand il obtenait en tant qu'homme? Si Abraham avait été reconnu juste aux yeux de Dieu, à cause des actions qu'il a accomplies, il pourrait s'en vanter. Mais il ne peut pas le faire. En effet, l'Écriture déclare Abraham y eut confiance à Dieu. Amen. Et Dieu le considéra comme juste en tenant compte de sa foi. Amen. Amen. Abraham babengi koko na biso na nzela ya kondima. Nzamba bengi moyenge beni ponani injuste. Mutu azali sembo. Abiza na makasi na ete.
secret Abraham azalaki andimelaki Nzambe. Amen. Azaki confiance totale na Nzambe. Ayebaki bilaka ya Nzambe na tangu wana. Nzambe nda lobaki ete na kopesa yo mwana. Ya zaki na confiance, mais moi je vais bacheki pembeni na ye tellement zaki na patience te ozwa. Ouais mwana na ngai musala wo. Même makampe bandaki wa. Voilà. Des problèmes tilelo. Mais à la fin, balobete pona mwano ya ilaka ya même Sarah a crié à la fidélité de ces dieux-là. Amen. Amen. Ata to komi mikolo. À un moment donné, Abraham a levé, mais ngana komi mpaka boy. Et vous allez ndenge ni. Le Seigneur a dit non, non, non. À la même époque, tu auras Isaac. Oya kobima na ba entraîne na yo. Amen. Amen. Saro ya seka ki abia papa oya ye pour ba pesi ba fufu ba skoli makolo, tout ça a sepeli. Biso to komi kolo bo etokobot. Voilà. Mais il y a eu le discernement à ce moment. Amen. Amen. Babite Sarah zalaki kuna na katikati na cuisine. Mais ayoka mushwa zaki banda lobete pourquoi moi si na yazo seka. Sarah bangia bi mutu andenge nini ngana zawa na bombami na zako seka yazo moni. C'était Dieu lui-même accordant la promesse. Amen. Amen. Abraham bangi ka Sarah bangi. C'est dit tangu ya seka ki atretaki Nzambe dementaire. Yo mutu okone kokubate Nzamba za mukosi. Bible c'est la prophétie attendée. Amen. C'est la prophétie. Bisa ko li promesse na Nzambe jusqu'à ce que ça s'accomplira. Ato komikoko lima. Amen. Et à la fin la Bible dit Abraham avec Sarah avait crié à la fidélité. Amen. Si maye kondima binono o mutu oyo aza mutu normal. C'est Dieu lui-même qui peut discerner les secrets du cœur des gens. Et le Seigneur a fait la promesse maintenant. Habite, je viendrai moi-même tabernacler en vous. Amen. Amen. En tant que père, Zamba tambolina bango lokola tata, dikolo, Dieu était esprit. Aïna Zoto, en tant que moine, Emmanuel, Dieu avec eux. Amen. Mais maintenant il dit, je vais vivre en vous. Amen. Mais avec un cœur qui est brisé. Mutemo ya koyoki la pe batu. Mutemo ya kobonde la pona ba. Amen. Amen. Koyoko tali ka bile nano bazo comprendre nano te. Amen. So moni mutako kanga matana biloka mukilio tout ça. Il n'a pas encore compris. Tout ça c'est déjà passé. Oui. Toujours vivre temps moko bo vivre mabele eza sous na valeur. Toujours attendre, toujours c'est la biloko ya solo sous les aliko. Mais avant cela, le Seigneur doit faire la différence. Wow. Entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent point. Zambé a promis qu'il y aura encore une manifestation de l'esprit. Amen. Tout ça l'a changé. Pour ne pas lolo tokena zoto te. Il faut une puissance de transformation et vanda katina yo. Amen. Zala ne likiawa. Amen. Yesu albite, si méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison, le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Véritable baptême du Saint-Esprit zalikoya. Depuis le temps où Yesu akufaki, asekwi, basi baeba mona, basi babibo simbanga na lote. Il fallait d'abord naké. Voilà. Je ne suis pas encore monté vers mon Père et votre Père. Habite, va dire à mes disciples. Je monte vers mon Père et votre Père. Amen. Mais vers mon Dieu et votre Dieu. Amen. Wana tanke nganga zambi, fallait maintenant sopi makila na ye. Monete tango Adam salaki mbeba, fallait baboma ba anyo mibale. Bumi mampate. Pona kolatisa bango ko bomba bulumbu na bango. Et Yesu Christ atake mwana na pati fallait akufa. Makila na ye wana sopaki e mata amema yango. A traversé sanctuaire céleste. Akinde kotia yango wapi na itumbelo. Amen. Kune pa loi ezalaki makila siko etiami. Puna kolobete nyonso ekomi ngolu. Amen. Ngolu likolo na ngolu. Amen. Tu n'as plus de force. Abete je dois d'abord monter na déposer makila wana. Atanke nganga nzambe. Soki batangeli yo mabe yo muto ndimi kati na nga makile lobi grâce. Amen. Voilà maintenant ndenge toza kobika. Muto ko tangela o mabe to azu tangela o mabe azu perdre temps na ye. Voilà. Yo pe kondimaka toza muta masumu nzamba sa longola masumu na yo. Amen. Vous êtes libre. Amen. C'est une année de grâce. Amen. On va accorder ça. Mais maintenant il faut tout manifester. O tozali
Maintenant ko manifestant il faut tous la changer. Mutu faut to vivre dans nzoto te Yesu aye na nzoto alingi pe biso siko to koma pe batu na molimo lokola ye. Mais il faut une force ezala kati na biso. Babenga la puissance de la transformation. Oyo ko salete yo bongwana. La puissance de la résurrection. Oyo salamagete Yesu abima na kunda. Ukoko yoka no liloba tie. Oui, ça la c'est la qui n'a eu la sanctification, mais ça l'esprit. Il faut l'esprit. L'esprit de celle et qu'on réclamer, qu'on revendiquer. Amen. Amen. Qui yo obima, au changer, au mata. Quand nous sommes tous là, zana na kati na zot. Tant que ça saint saint, tout ça là, au sukola makaka les uns les autres. Tugolia elambo lipa et tout ça là ma. Oui, sur le baquet tengana kusala ngo suteti na kusala na bino na lola. Amen. Mais yo komata lola ndeni soza mulimu na Nzambe. C'est pourquoi mon était Bible vite et a monté au ciel. Tant que yo komata sur na lola, Oui. azui molimo, il a répandu. Amen. Amen. A répandre ngo. Molimo zo planer sikoyo. Ezo senga ka na position de telle que oyo kaliloba. Webi tant Pierre azalaki koteya bato bazoyoka liloba mbala moko Bible bete molimo ekiti. Voilà. C'est pourquoi il faut que les gens on leur prêche la parole. Babete ceux qui vont une église, première des choses yoka lilo. Amen. Ensuite prier. Mais ko bonde la mawana Nzambe. Ezala na biso, mawana Nzambe ezali kwa baninga, mawana Nzambe ezali kwa bakonzi, mawana Nzambe. Mais ko tangela ka mutu masumu te. Parce que yo moko zali sauvé par la grâce. Amen. 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 Voilà ezalaki kondimana Abraham. Judas Dobiete, cette foi a été transmise une fois pour toutes au saint. Kondimane pesa milibiso nyonso. Abraham atailaki sur zote te, akumaki mukolo, bayebaki ete elaka. Tant bana wana pe babotami, bana misusu, Bible bete Abraham apesa ibango badon. Mais où azalaki mwana na ilaka, lui il a tout réussi parce que c'était l'enfant de la promesse. Amen. Amen. Et nous aussi nous attendons la promesse. Nzambe face à la différence entre biso na ba misusu wana. Baza pe bana na Nzambe. Soki l'église ne na olobano na sambela ka diable. Azati. Asoka ngapi na sambela Yesu Christ. Voilà. Amen. Amen. Mais Ismaël a wazazo tato la bete ngai pe na za mwana Abraham. Aza mwana na ye. Voilà. Mwasi mutalobaki zwa mwasi oyo bota na ye. Ya pa boti. Mais Nzambe lobete akende musika na. Azala héritage na ngate parce que volonté ya Nzambe ezalaki Isaac. Amen. Mais pour na héritage, Bible lobete apesaki bango ba don. Bokende. Na ba don na bi mais musika na mwana na ngai. Mais au mwana na elaka, Nzambe lobete tanga tala yo moko nana. Ndenge ba étoile za. Ndenge mwana ya kokoma multiplier. Et il voyait Jésus-Christ. Amen. Nzambe na Yesu Christ na zela ya Yesu Christ tala ndenge tobota. Mais au bazana badon ezali badon na komona ngo ezali soko bondeli mutu ozana likabo. Mutu wana akobikisa. Mais à la différence na ezali nini bazo senga mboko. Caserne de voler. Amen. Amen. Yaka na mbongo kota boy babondeli obiki pe. Po soko sengi Nzambe akopesa yo. Mais bénédiction ya Isaac quand ça va tomber, Bible le vete ba multitude ba kobima. Nous attendons ici au Tchabat. Pour bientôt. Et nous devons aussi prier pour ça. Le baptême du Saint-Esprit est déjà là. Mais mettez-vous dans la condition telle que Yango et se manifeste. Condition vous anini. Soki boye na lingomba, boyoka nano, liloba na Nzambe. Boye na koyoka slogan te. Lilobeze uta na musakoli. Musakoli oyo ozana liloba ya lisakoli. Bible bete ceux qui ont les oreilles écoutent ce que l'esprit dit à l'assemblée. Amen. Et ça va comme molimo, l'esprit parle maintenant. Oui bien Nzambe akoki kolwaki bon lelo nazonga aye. Mais la Bible dit il faut d'abord temps ya préparation eza. Amen. Attendez que toyaka boy to ngo bima, il faut se préparer. Obite lelo boy na olata pantalon boy chemise boy. Lelo na okende na bureau na kosala boy boy. Osana temps au préparer makamuna yo. Amen. Amen. La Bible dit que ceux qui étaient prêts entrèrent. Bato bakokota ba oyo bazali préparé.
Na liloba na Nzambe. Et liloba yango ezopesa mananzela ya molimo sasa ipo. Dieu nous parle. Amen. Amen. Nga koya te na Nzambe alobi na ngai te na yoki te oyo na koloba te na vandi. Koya koloba ba slogan te za suta wana te. Amen. Soki mukolola Nzambe alobi na yo te koloba te. Vous en attendez oyo vandi concentration yoki liloba na Nzambe. Nzambe apesi ba consigne et tu viens parler. Plus de slogans parce que molimo elandaka liloba. Nzambe alobi te je vais ici ma parole pour l'accomplir. Amen. Tanga zo moneto oyo eza liloba na Nzambe. Réellement Nzambe alobi c'est ma parole. Et biso pe to bundela nkolo tukoka kozala lokola ba misusu wana. Caserne des voleurs. Habite ma maison sera appelée une maison de prière. En toutes choses, ne paissez pas une hasard. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dans le Saint nom de Jésus. Amen.